nous a créés. Elengi, Ekobwe, Ezali Sumu. Je suis pas un bolos, Elengi. Ici c'est ma cité, oh. C'est moi qui fais la loi. Elengi, yo tangeli ngana ina boyi déjà. Pona boyi. Natenge lo bersi moi na. Na bisu yo ke na egi a pona bangote. Longo la page noire. Longo la tobeta. Père Gola, lengela qui a venir. Les lois comme les padres. Tata toi ça qui dit la obile kobiso seko. Allez, pesa merci na moulagisi, merci, merci na motoyambo, merci. To egola ya biki no ebi robino mundi bute eloko sala ke pasi yango wana. C'est aux assira qui fait egola ebi batunyo so bana kishasa. Tu es sûr? Pour ni boningo même ça ba mi kumba ya pamba. Bango na bango bala nyoso ba utake pe pa weranson. Qui n'en fait rigola ko boya été l'autre parce que na ba générique na ba ndem net ko sur na YouTube déjà na ba milliers sur ba quelques abonnés chaque combien mais fait rigola na comme na ngote yeka toujours rumba. Comment il y a un poli petit on a un poli aller faire rigola. Quel petit? On a ça doupidi en boga 113. Ah très impoli mutono beta lisona ya ko le faire rigola par rapport à quoi? Sur la mamba site, ce total mamba site c'est 001. Donc tous en number 1 Mukonjabas, il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Libiso Marambéad. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa Siga, il y a ma maman, on a donc total la Victoria TV, Nandenga Ilusa, Nandenga Makambu, pour tous les news à l'élo. Donc les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta, le pétrolier. A Elbiso Victoria TV, donc à l'outa continue Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a Bino Sida Bilé la confirmé, Nana Roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen boton nana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilele na nenga Ilusa, Victoria Certa. Amen. Bonjour, bonsoir, Nabalandi Nyonso, ya Congo Victoria TV, donc, Oudjava de la Prince, ya Binoyo, Normi, ya Biba. Et quand moi je salue mon boss, ma vie que non, JB Kumaluta, merci à toi, parce que vous avez toujours un boss, des boss. J'ai eu ma gros bébé, il belle, donc, merci beaucoup, merci à tout le monde. Il y a eu une chaîne code d'Amboka, Toshavoum, mon boss, des boss. Il y a eu Yangwana, il y a les mousses, donc, on sait de la rumba congolaise, ils vont en piano. Tout ça toujours, par rapport au craquelon. Actualité, bazo bimate, le coronavirus. Bazo bimate, na poto donc tout ça toujours, na mutema, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Mais là, on sait que notre ensemble a toujours prié, tout ce qu'on a fait. Mais épidémie, oh, et il y a des gens qui ont dit que nous avons fait. Il y a des gens qui ont dit que nous avons fait. Il y a chikungunya e utaso Italie so utambokani et même la biso e ya na nenga mpepe ya na nenga nzambete donc faut vraiment prier beaucoup pour que nous soyons toujours ka bana nzambe oyoka parce que blora nzambe blora mabe nzambe ngate bana bazwango et par rapport à l'actualité na l'animateur ya faire rigolo la gestion des nias donc en makamboza quand il na mutu YouTube tozola la tête que le coronavirus tozola faire rigolo problème ni qu'est-ce que ça se passe entre faire rigolo et Robino Mundibu parce que arrivé à Robino Mundibu to éviter makambozo botama toujours ko botama et quand moi on a pu s'inviter na ngana mbot parce que animateur on a invité azoni sa YouTube azoli ngakutu koyo kate nazo bate soki ezani so faire rigolo mtazo tindaye soki marka house so pe nani to éviter mais to avons temps ko solane je dis bonjour à mon invité Mbisa salaga lo fundu ne bale tala lelo makaya bwe Banoko yakina tachaku ya pamba ko salela ye ceremony Zadio yakawa Zadio mama kumbe dengo Zadio chérie moi j'ai botika mama pema vraiment mbote na yo mama mosi kitoko mbote na ba mama tout ya monde donc so na yebena awo eza mingi pona mambo yo annoncer wana te mais na mingi pona par hasard. Donc, ce qui nous répondre, c'est parce que nous avons un passage, nous avons un passage, par hasard, est-ce qu'on s'est désinfecté déjà? Déjà? Ok, kitoko. Oh là, c'est bien. Et l'autre, c'est bon, mon baou.
obeti vraiment libanga eloko ezoboma pulema yo naliaka na ngango eloko ezoboma mbau ozana eloko te minene eloko ezoboma mpiaka on eza eloko nakangeli bango mikolo oyo banimateur ebele na tie bango na okangeli yango me tozoyoka yango te toyebi te so eza nini mais yo ndozoyoka yango te parce que oza déconnecté yo osalaka émission après non même pas avant kutu déjà makambo ya coronavirus eyebima oyo tofanaka déjà na babar tokendaka na boîte nayebi te faire egola générique eza ya kozinda to problème nini akende ala asokola bosokola lisusu mpo boya mpo générique ebeta mpo toyoka bino te tozana raison te ke non coronavirus non qu'est-ce qui se passe yebi faire egola so asokola combien de fois par jour pour le moment baosokola poso na ye wana ndomona yango wana ya poso akata sali te générique nde tozoyoka toyebi te kasi kosokola mpe mama ke sokolanga mpo générique toyoka te c'est ça faye toloba bongo mpe biloko wana mpa na biso ezalaka te jésus niance ye nde azokomande makambo par hasard oyo tozobina butu moi oza besoin lisusu gouvernement ebisa oyo ke bafongoleli yo babar na baboite bozongela su mambo bakosala van coronavirus eye eyebi na actualité nango par hasard ebimaki na actualité nango ebimaki na actualité nango me toyoka te yo nde ozoyoka te mpo biso baoyo tozobina toloba nini oyo ozobina nango tozoyoka nango te oza mpe na raison loba na yo parce que oza no mato ekufa te tonabi tozala wana toujours kaka na internet toza toujours wana na ndenge ya ligne mpona otala makambo nini ezoleka te rda toloba parce que ya na bafani ya na bato baokoma bato baoloba ke non faire egola par rapport à générique cassé mais comme trop rumba nde ezoyoka toyebi te jani mboma azobina maître Hussein azobina papi sapo azobina yango chef de ville yani kayenga azobina par hasard fils nkelele azobina par hasard général ya dada ngwabana azobina par hasard bacongolais baafricain na batrace urbaine trace afrique bamtv bachaine minene ezolekisa par hasard bato bazokapte badanse bamambo ebelebele epuis eza mwana moko boye abimaki par hasard mwana wana tellement abimaki par hasard apesi makambo mpo ayamba 2 albums jumelles oyo ezwa tokobenga ngo lwa 2020 harmonie oyo tobakobenga black box na première soin oyo eza album oyo le boss big boss le padre apesi chance na bamusicien nayebana nayeba tya bachanson. Et voilà. Par hasard, ils ont bien habité ce bongo comme We Are the World n'a habité. Et ça, un zembo par hasard générique les plus intelligents de tous les génériques qu'il y a néo. Parce que générique moi côté va soukous le roi ba kassav nakati. Générique moi animateur ba borina ba français. Dieu nous a créé Elengi et Kobwe et Salisumu. Je suis pas un bolos Elengi. Ici c'est ma cité oh. C'est moi qui fais la loi. Elengi Babilo Rwanda vraiment habité sur problème nini maman ngai. Vraiment en tout cas maman na habité bon ba fan de ba loba ba tupé bazo déclarer que non Jésus de Nias Ferigo là générique azola tu habité sur zone qui ça Bercy moi na pour la muka tu habité donc voilà boni basango ya Jésus de Nias ndeni orchestre et kende kitoko mara star ande biso tout ça déjà animateur mo boye ya baboga pemeni ya ba leader mo boye ba pesa makambo ba bimisaka ba musicien pour les padres bimisaka nde ba musicien. Donc chez biso ils ont bon ils école donc ce hôtel mi permet il y a grand le rôle à faire rigola il faut bénéficier quand même bébé mais la semaine on est toyo kaka que non faire rigola soit bimisi muntu comme déjà il bosse toi comment va comme ko linga yo ba comme ko apprécier yo et na sima on souffre rigola yemo ko comme jaloux jalousie au sala po ninde bat ba mo lingo leki na mapangu leki na succès leki na maila musique pour leki na bilamba pour leki na ba compte bancaire pour leki na mituka to pour leki na bana na poto et après on a bon on te pour que na bimisi yo ça peut makambo comme que le jazou fa fa na non mais lo yoka et lo ya zaka nango besoin eza to pesa nde makambo mais makambo on peut bo pesa te Souvent pour ça ngapena mo pesa sima lo ba animateur mususu ba pesa ba sima na ba leader mususu ba pesa sima neti banani ba pesa sima awa biso to tanga ka komba modute siko tolo ba keno ba animateur so ba pesa ba sima siko folo ba keno ntele mta pesa sima parce que na siko ka te keno animateur ba pesa sima na ndeni so oza bena sir du pidinda fandi bona rolo ba pena ke ntel ba pesa sima ngai yo bo ya ka bien moi ça bo oye na bien après na sima e be ba to pe ba le kwa bi keno yo bo pesa sima na lobi mai ninga na pamba te. Il y a beaucoup de gens où tout le monde a Kinshasa oyo
bazotrompe biso vigilance yango toyeba bango na bizaeli na bango biloko wana le moko komisaka bango loko wana ntima bana bachimie mais mingi omoni makambo oyo ozoluka wana ke bopesa makambo bobi combien de fois oyo bozelaki par hasard ave bima tochangeaki première date oyo ifale bima ebimi te le 21 tokuti mois oyo elandaki lebetaki 21 janvier tokuti mois elandaki toyebisongo le 7 février monde ezobina mokili esepeli dadi akuza papa 60 grande puissance apesaki biso bafélicitation ayebisi ngai peti na ngai yo oza lokola coronavirus ya baanimatere donc ndokoti makambo oyo oningisi zamba nayebisi vie no baningani te nakoyemba na kiwalon nakoyela bango banzela oyo bango nano bayoka te nano bakenda te opakanga star wana ezaki bacréativité mo boka na internet yuma na yibangango tozali osepela lelo nakobwaka ata mwa 4 bord nakabela bango bato bayibaka bakri ya duvidi ya mboka olati na yobi yango wana ezobinisa ekobwe elengi ekobwe ezali sumu nzamba boyi masumu nzamba boyi masumu nzamba boyi takalisation ekeba na video yo ekobwe elengi keba na video eza ya Bercy te ale video c'est obi kende nga na yaki na nga na besoin totangela nga bakomba bato mpo nayibe na non oyo eza epoki na nga dupidi ya mboka omoni temps oyo lere eza temps yanga kolinga te obanda kodiembelisa bato mosusu na makambo onga naza nango badiembelisa nandeni Bercy aza animateur mo mne seke ozobwela no Bercy nandeni nakoki kolobela okri ono beti nandeni nakokango epa Bercy mwana. Ok, merci. So eza ye na kabeli yango na tia entre parenthèses. Kabeli ndeli. Longo la page wana pona na posa na page wana. To moni page wana mona wa page noire ya nécrologie. Toza na matanga tolingi longo la yango po naza besoin mawate. Oyebike franchement, oye mabe makasi bani ba kata ndenga kimia mais ozo ya pena mabe ozo boya tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Jésus de Nias mdozo tinda yo tonani. Pozo banga na okutu te. Yo tangeli ngana na boyi déjà pona boyi na tangelo Bercy mwana na bisu yo ke na yaki pona bango te longo la page noire longo la to beta longo la page noire mais nazolo ba kasi pona za na posa o stresser ngate non c'est mission na courage là ko banotangela ba komo mususu ya lokolo ko tsanga virus ba o chuba ngangwa ko chuba ko na to zonta na mupepe. En tout cas, on a pena mundu. On a évité quand il y a la musique, il y a le côté pas, il y a Jésus des nuances, on a toujours wana. Non, il vraiment à penser que pena sentiment, on a peu goût, parce que l'orchestre peut être belé. Au poni quand il y a pas Jésus des nuances, pourquoi? Posa wenget, nga mwana wenge makila wana pena et tambola nga na nzoto. Parce que les padres, il y a des chefs, il y a des ressortissants belé babana wenge yende icône numéro 1. Il y a génération 5. Donc il fallait qu'arana les gawana, il fallait na une formation. Où t'es non? Là où tu n'as pas parlé. Non, tu n'as pas parlé. L'idée wana o orchestre wana soko zalaka. Soki ozana déclaration mo o sala propos na ngane na kimayo yaka. To répétera na inde 3 na kasavu. Oye bino déclarer ngana misa bato faire rigola les padres. Moi na o yaza mona na ngai artiste na ngana sana bezo zonga. Les padres ba kangane maboko te. A ofungla ça va zo mwana. Bazate. Na aussi parler un DJ ba robetani na MM chez les boss Ridi mutoto wa mama paix à son âme. Et le via yodae de na tena bia ki DJ ngo pende na osala ngo ba masala nga ba DJ o soto betana bango bazo banga banga. Tika tana ko makusala muziki ba beta ata ba Evre. Na ba téléphone kende ba moko au sommet là-bas na kina vandi. Le lo na robin ça va na par hasard disque EP à première soin zoya.
La surprise est belé DG Blaise Paul azawana zo encadré biso marka uza kobeta liso lindanda ndenga mesana ba accompagnement na ye ya kindoki aji solo kopesa makambu Nicolas Ouagadougou mabuma baza konyatela biso ba kilo wana pona buaka lisusu Ferregola lengela kia venir lelo akoma le padre tata toi sakidila obile kobiso seko Allez, pesa merci na mulagisi, merci na mutoyambo, merci. Hey, les padres, les banga na webisa yo mutaligi azate. Olege nonde nini, po ima olega batu nyoso. Oya e pas fait rigola okuti bato akalanya so okuti ba Blaise créateur okuti ba kamenya so nabité po na yo. Oza toujours poli. Robé banana parce que on peut passer la paix à mine parce qu'on les caté que les gars non finga batu je sais pas ba banda po boya batu net yozo boya boy on ça bon pourquoi na boya na boyi nani na boyi mututa tozo banga corona biso tout au moins tu vas to bande mission na tout nyo c'est désinfectant qui na tout na question wana po balobi confinement mutu na coin na ye moto to mo mata moko na chauffeur D na taxi to mi 4 personnes na ba bus 10 personnes 20 personnes biso beto ça l'émission faire tous attendre à distance à 3 mètres mais normalement te lo boko pesa mukuse bando ko mate falo chande mi kwango na raclette bando beta nga boy moyen pesate mona nzamba banga nakoki ko boya ba no côté ba animateur tout ya Kishasa ko banda génération e bandeli tina o biso to bimi lelo bango tu baosa musana bango bien baosa bien mutu tout na moment na ye alinga kaka ba comprendre gazali ngana ko miso musa simate pona bimisa bato musu liboso na nga ba ancien ba ene o ye bana yo za da mukolo sko wela mukolo na bana mike bwana na pesa ba exemple to solo la ngana za sage na lo bano yo avec intelligence so za mukolo o linga o la kisaki mukolo na bana mike pona ni so za mwana muke o wela di mukolo na mikolo pourquoi ya on est benga kindoki ya conscience donc ngai ba génération o bazali boso na ngana na ta manke binote même ba auto bina ba onzela moko na manke bino bwani mais na boinde masolo na bango na chemin na nga so ko tuninga intel oyebiye na yebiye yembelo ne moko soki na moni ke ye aza poli amaka mikolo te na oyembelo na ye oyebi boloke wapi oya fali pupa abwaka krine boloke oyebi yango te wazobinisa bato mikolo boloke bwaka krine moko yo bwaka krine moko walokuta tioboya fama boloke na cri oyo ekangi non franchement boussole mususu Jamaïque mususu donc parlons d'abord par rapport à l'actualité. Par rapport à l'actualité, c'était hier tout le monde qui artiste à la biso Robin Mundibou et Papi Mboma par rapport à Ferregola ndenge alobi qui non Ferregola a boyaki Ferregola les cas d'émission boya alobi qui yaza ayebi Robin Mundibou tem Robin Mundibou pas on s'alobi ngai pe yaza vie na ngai dalingake mingi mais par rapport à vie ya lobby que no ya kobo ya ngate par rapport que ngapela musicien na pe artiste fallait ta vie ndima mais vie ndimité yo za moko ya Ferregola pona yo eza bien tomba parce que na art au Ferregola ça qui par Robin Mundibou na réponse ya Robin Mundibou explication na yo pana nga ebimi un peu flou c'est une compréhension na nga na nini ndongo expliquer que les gars qui a salé qui pas les qui a lobby à Xavier na ye si on a lobby à Xavier na ye après na souka conclusion na ye tant que ye linga qui fait rigola à répondre que non oui na yebi Robin Mundibou il nga que ne bon mais ye fait rigola ya bi que non yebi Robin Mundibou té et loko sala que passe yango wana c'est osa sira que fait rigola yebi batu nyonso bana Kishasa tu es sûr pour ni bolingo même ça ba mi kumba ya pamba bango na bango bala nyonso ba utake pe pa weranson na lobby omoni na pesa exemple moi muke mobali na ona ndako boboti banati
boti bana un moment bupanzani mama sai nini bana mususu bapanzani papa pe kotikela ozwi mwasi mosusu otie na palais yo mwasi na liboso ozaka sense oyeba basi nyonso oyo wana boti bana nyonso oyo wana boti non nabima boye nga nakomonsa vi na ngai nakóma na makambo na nga me natika ye na makambo na ye na makambo na ye na makambo na ye le padre pa osala makambo na ye soki yo boti bana mosusu na nsima ke le padre yebi bango te lisumu ya fe regola moni jésus ata soki totala bahistoire meme bafilme bayesu akufaka mpona masumu na biso yango tozomona bête noire ya bamusicien tout ya congo ekomanaka fe regola pour le succès, il faut chrétien les padres. Pour batimbela yo, pour balandela yo, pour basala boatanga, pour batbaye banga dopedi, il na ya pas faire rigola. Il y a chrétien faire rigola ta. Si yo question na yo, on a il y a chrétien faire rigola ta, il y a zo trouver un normal, il y a chrétien faire rigola ta. Il y a zo bandela rabi que les qui n'en fait rigola, faire rigola comme été l'autre parce que na ba générique, na ba ndem net ko sur YouTube, par exemple déjà na ba milliers sur ba quelques abonnés chaque comme na mais faire rigola na comme na ngote, il y a toujours rumba. Comment il y a un poli petit, on a un poli, il y a fait rigola. Quel petit? On a un doupidi en boga 113. Ah, très impoli, mon tonneau bête à l'histoire. Il y a un fait rigola. Par rapport à quoi? Ah, moi qui babilo et puis ça va candler mon abimi, c'est ce qu'on lit kofi, n'a pas de repos, n'a y a n'a nyon son musique. Na bomba pour président à té, n'a zala le coup là bas misé mon sous bas déléquent banini. Si on a remis aux ongles de la mamlanga au bêta, et belé bah ça va victime. Et belé non généralisé car et belé bah ça va victime, il y a un manquement, il y a une politesse. Donc on a besoin d'un politesse dans la vérité. Vous comprenez? Vous balancez sur vous, tu as brossé les dents avec ça. Le coronavirus, c'est Kabola, na Kabola, na na mon corps aussi l'année. Vous écoutez la téléphone, c'est bétopé. Na mutabeta nga sakufa. Comment on boya boya? Te muta kobeta te naza mobali naza mwasi te tala loboko. Yo kota shenga kombele fu. Oza mwasi nga na mobali tout ayebaka eta force na ye. Mais impolitesse na musique to boya ki yango. Même biso patron na biso atinda biso te to manquer ba papa ya baninga. To manquer ba patron ya baninga. Leo yo bando ozwa siko kota autoroute na vélo. Pour ça na tête dans qui peut on kayo komi bena komi rio to chona li pato dame. Et pour blague té. Nga za nga animateur. Na animateur. To beta masolo animation. Bino bo ba chroniqueur, boye bindenga actualité ezotambola. Yani kayenga mon invisible Charlie la page à la bourse européenne. Nga yanga na te fils Nkelele mon général. Actualité zaka wana j'ai fait rigole Robino Mundi vous générique na ezo beta aloba l'équipe bino na actualité l'équipe bino na makambo belé na YouTube na chaîne a comme déjà ba vie belé ko le cabino bino ka toujours rumba donc yango wana malgré tout yozo ki mabakisi ozo banga mais il fallait nanu petit wana il fallait à se comparer on a innocent a to benga Robino petit o samabe il fallait à se comparer na innocent na nini parce que génération na bango wana tu m'as molba innocent ça fait 5e so 4e génération yo comparé na Robino Mundibu donc yo ndongo apprendre nga siko makambo wana ke ya leki innocent ya leki innocent oui ya leki innocent parce que innocent bimi kala mingi te awa comprendre par rapport ke on nga beta ba makamsu ba génétique mususu wana no innocent zo bonga ma pa beta ma mususu faut to ça clair to ba mambo o tena nzela bana poto ba journaliste babo mimboko yo ba polémique kitamata babo mimboko yo tala lelo ba yele biso kunke mwano yo sanga mwabe nakanisa ki asa mundele asa ndundu asa nani mwana ke bana coronavirus Italie bato dai États-Unis tozoka beko na Paris pe bato bazaki na France belé bakoti na ngwa keba boyamba baona ba plateau a ba kotikela bino kanisa ki aza mundele aza na bakuki nga nazo yemba na ko détail pesa te donc c'est grave c'est très grave nazo bisa bino boyemba boyemba to ba message non
un message aux oyemba to yo kama mususu zo lumido donc et kende par rapport à Robino Robino a pembe za donc ko kite nga te so na mona ko kite mais to lo baboye yo banga makamte non bien muta pemba liboso na kishasa na biso ezaye aleki abeda show na pembe le patron bogos aleki na pembe abeda show pembe tiao moya na poso isinge simba fufu bo ay koma mwindu bona babadi na biso ndezalaka moto mais il y a ça pembe tia damaka badite il y a leki na pembe bon tout est entre parenthèses ça impoli dans impoli impoli pour comme tolobi vérité li solo na ye so to beta ngo mingi on dirait pas le succès on ne sait jamais parce que soki mwana mukia ko mi ko manke mikolo se kazana kindoki nyo c'est ça ya opumbo ete éducation familiale pour bimi nango di banda vous comprenez le padre aza patron aza na mapango belé ko mapi ba 25 parcelles na Congo aza na mituka ba cher miso atambola nango te bana bavanda na mikili ba otanga na bekola cher so faire gola assez rabaisser tina ba niveau wana tika biso to ça musana biso soki bon baza na besoin tout rabongo solo to nyukuta bango to nyukuta boya lo bene ka vérité par rapport à utobeta yango ngai pe na lobby vérité na ngai que il est très impoli il n'est pas bien éduqué ouais voilà nayo ki crime bozo boaka sope ma belle sope bani nebité to koyo kango za sikato on est là pour la sensibilisation ya batunde corona ezali corona ezoboma ya to boaka kaka corona corona zobo mezo sala jete ana yoga ki kuna balele Italie mbadombodo na yoga ki Chine baleli Italie amoko nzamboka asu décision confinement bofana nanda kubobi mate ba mama wo chéri batela banya vanda nanda kwe confine-toi bébé confine-toi ma belle confine-toi ma belle confine-toi ma belle vanda nanda kubatela bana confine-toi ma eza confinement faut to vanda na ba palais donc là to vanda ba palais de ça la bien pour to propager maladie partout donc tout c'est confiné tout finana mais son na lobby o pinga pe na lobby mais ba créer na pe ba mo bozo voir quand ça Bercy moi na mamu so ka Bercy moi son na lobby o olongoli liste so pe noir so pe nini to loba te muninga lupidi ya mboka na miboki na rata par hasard ici c'est ma cité soki nga na disque donc comprendre bien sous bien bakri na nga le na sala yango na na message moko boye où ils allaient toujours clé vendre na kati le no ba confiner toi ma belle sous bat baby offensé te ngolo ba bo vendre na ba parler bo éviter ba déplacement inutile vous comprenez attendez za boye aux émissions il y en a habité au zonga na taxi to au zonga na moyen de transport mutu au va ne permet oui bien tu vois il faut là sage là toujours une babongo biso to ba éducateur de masse to boire à travers radio à travers télévision à travers internet mambu ekei bat bayoki bat bazui leçon na ko fingate na ko lo ba mabete na télévision surtout l'air bat ba landanga belé baza ba animateur peut-être au moment où il y a ça chaud il pas ça chaud courant te on a bis qui au moni phase jeu tout année pe ça ramolili et on a bis qui longo la page noire tout ça la nécrologie te tika na sala ba makitonche ba sala da ba makambu Bill Clinton ba sala da ba makambu botangela biso bango te po ani botangela biso kaka ba yaya o to ebi déjà les ba travailler ba Bill Clinton ba na ba langue moko boy ba boire ba 7e leçon bango moko Makitonche, boire à 7e leçon, bon mobimba, les marquis de maison mère, boire en moura, dunda ba plan. Peut-être Maramboana, Makitonche à ça là, plus tard, du pédi en boire, rosa lango plus tard. Comprends? Naza sir na o naza,
na boyi koya média na impolitesse comprendre mais naza guerrier na mwana pale nayebi ndenge nini ya recadrer bato bazotambola na mabe mais baoboki na impolitesse nde bozochumbola libulu na bino boza na bino à l'aise boko zipama kala trop te. Merci beaucoup Barita Moukoulou ndeko na biso to tieka mboka ya mokonzi la baronne, donc on est ensemble, il y a pas de souci. Donc déjà dans cette émission na biso quelques salutations na message pour batu ba retenir nini base la peine nini pour trop de studios kanina bobo za besoin na studio par rapport à bobo qui normalement générique wana batu ba retenir base la sous nini oh yo zo préparer sous pour na ba au départ dans sous chance pour to comme salutation. Ouais surprise c'est belé tout travailler hein. On est en train de travailler tout le monde qui est batu belé ba il a mis distraction, on est vite toujours éviter parce que le temps est fort entre coronavirus na ba santé na biso personnel santé chef na biso to battre la surtout yé parce que yende makambo so j'essaie de nier si faut avoir bonne santé to bisa ki vena boss paiement na onama to na course na mututé ba ba za pour ça pakata bambango tika bango misele kete ba koleka wenze ba koleka yo vanda na yo to zela be fait oyo elongwa pour fongula su mongongo oyemba comprendre eza maladi ozokutana mopepe eza kozoganga tozobangela yo afrique batala kaka yo toza kopema mikolo oyo mais tose préparaki déjà babiloko nyonso eza na motu babiloko nyonso eza enregistré na batelefone tozosala baaudition on attend que mot d'ordre ya chef na biso ayebisa biso que non vous allez venir tel jour boyosala mosala tokoya tokose présenter mais yango te ndenge olobaki nde tozosala répétition te nde tokoki olobela par hasard te eza œuvre na biso wana neti ya mwana nga liboso oyo nabimisi na boti na jet set donc il faut nabunda kaka ntina suka nakee nango ti namona benake non ça va le résultat eza toujours positif on peut changer les données donc là on remercier avant on a remercié ba vie na ngai na pesi no numéro na ngai ya phone parce que il y a beaucoup de gens au là mon salle émission pression l'équipe numéro PSAMIT 89 pour na bato ba atteindre ba pour ça na vraiment na téléphone et ça plus 243 code mboka ndeto lo ba ka costa couleur donc 89 20 48 789 89 20 48 789 merci na Sakin Zongo le roi de Grenoble merci na Venangai Papi Sapo, chef de ville. Merci na Venangai Dadi Akuza, yebena donc Edama papa 60 yebi. Donc mambo to solagi yango tozo kende petit nangai zala respect ko manquer bango te mais yumo moninde ba yuma bazo banda biso mais to finga te. Pour baza ben poli. Nde baza ben poli, inchallah nzambe ben poli à gérer bango. Voilà, merci beaucoup. Merci na batunion vous avez qui vraiment belé pour notre émission nous boli kamingi. Il y a Naomi Abiba Oudjana de la presse congolaise de l'on senga mio comme moi comme boss abonné la Congo Victoria TV. Un grand merci à toi boss des boss JB Kumaluta. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Vous avez qui toujours wana pona. Naomi Abiba Oudjana de la presse congolaise donc. Bisous bye, tous à toujours wana pona ensemble, c'est la bye bisous. Sur la mama site, ce total mama site c'est 001. Donc tous en number 1 Mokonja bas. Il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de Téléloa sur le Libiso Marambiad. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon pepa siga, il y a ma maman, donc total la Victoria TV, Nanenga Ilusa, Nanenga Makambo, pour tous les news à l'élo. Donc le pétrolier de Dallas, Otoyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta, le pétrolier. A Elbiso Victoria TV. Donc à l'outa continue Victoria Certa. Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV. Où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a Bino Sida Bilé la confirmé. Nana Roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Nanenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilele na nenga ilusa Victoria Certa. Amen.